bandeko ya Bobongo, bandeko ya Bwania, mbote liso esika bozali, ngulu epesa miso lelo na grotte ya Dimba. Nasi ba mai wana bozo mona etanga na simana za mai ya source naturelle. Ezozonga mike na nzoto esalanga ebakisanga ba inspiration. Alors na occasion oyo ya kozala awa esika ya nature nasi bokomona nature to botala vraiment nzete nkasa ngomba mopepe ezali ezokopesa makanisi ya malamu. Nalingaki nakabona na bino oyo babengi na français les vertus cardinales de l'âme, bizaleli ya motuya pona molema pona bomoto. Quatre vertus wana ezali courage, ezali prudence, ezali tempérance na justice. Ekozala mwa makasi mingi pona lelo ete nakoka kolimbola yango nyonso to na lingala. Nalingi napesa bino ka bref condensé ya biloko minei wana oyo nga nakutana nango nakobandela lisusu koyoka eza pasi. Veut fungola matoyi oyoka malamu. Courage, tempérance, prudence na justice.